Sœur Pamela Shekola chante. Bolanda ye aza koyemba gospel. Bolanda Sœur Pamela Shekola en image aza koyemba ba chanson pona kokumisa pona lokumu ya nkolo. Bolanda. Bomoni ndenge nini? Bandeko, bomoni ndenge nini? Pongayi, eloko namoni? Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Nga namoni équipe nationale. Namoni Mokonzi musique. Namoni Karine Mokonzi la baronne. En tout cas, eloko namoni. Pamela Shekola ayembi loyembo na kati église. Pamela Shekola soki aza koyemba na église, aza koyembela kolo ya liboso pasteur na bandimi. Bazomona ye kaka Sœur Pamela te, mais bazomona ye moko équipe nationale. Alors eyembeli oya yembi ngai mbala moko na kanisi Mokonzi musique. Oui, pona Mokonzi musique, Karine Mokonzi azana ba musicien oya kozana bango variété ya ba musicien. Mais akoko bosana pete abengaka moko moko to bango nyonso na mbala moko équipe nationale bayemba elongo. Ndenge kaka Michael ayemba na batu nyonso. Asangisa pe ba groupe ayemba na bango. La baronne Pamela Shekola, image ya moko ya équipe nationale. Yewana abeti alakisi bino pe alakisi biso. Kote koyemba ayebi pe. Kote kokumisa nkolo atika te. Kokende église akendaka. Oyo nyonso bokomona na net ezakaka parti équipe nationale. Parce que bangonde bazali ba oyo ya histoire ya internet ya super talent ya Karine Mokonzi. Bandeko esalaka kaka plaisir. Na yebi video oyo bapostango na batu oyo balingaka Karine Mokonzi te bazali ebele. Bato ebele baza kokumisa pe Pamela balingaka Karine te. Problème eza te. Pamela aza ya bato nyonso.
Karine pe aza ya bato nyonso. Me koyemba oyo ayembi ezali nzembo ya nkolo. Elakisi ozala zozo, ozala chinois, ozala téléspectateur, toza kaka bato moko. Bakela biso na nkolo moko na likolo. Tokumisaka nkolo moko. Sauf soki yo odevia, okenda kokumisa mutu oyo nkolo akela. Me biso nyonso tokumisaka majorité oyo akela biso nkolo na biso. Yango wana ozala zozo, ozala chinois, ozala téléspectateur, tokutanaka elongo na losambo. Topesanaka mbote na elongo na losambo. Elingi koloba soki pe tokutani na nzela, tozali toujours bandeko. Internet ezali internet. Libanda eza libanda. Église eza église. Yango bandeko, geste oyo ya Pamela ya koyemba l'église elakisi deja esinya bien. Lokola pe Mama Charlotte akobeta ba chanson gospel na la baronne, mosusu akobeta ye moko. En tout cas, oyo akobeta na la baronne, c'est possible soki Pamela mungongo na ye a travailla mosusu kamwa muke akoki kokota. Po Pamela deja akoboya na ete soki balobi aya kokota. Pamela komona ngo kutu honneur. Parce que ezalaka toujours honneur. Tango Karine Mokonzi a proposé ba camarade na ye eloko. Tango a proposé mu chinois eloko. Tango a proposé mutu likambo. Ezalaka toujours honneur. Alors Pamela Shekola aza master ya Karine Mokonzi, azala na équipe nationale, pe geste oyo asali ya koyemba ezali geste moko ya bien. Après makambo nyonso eleki, ezalaki gravité me bakomisaki yango grave. Alors esengelaka fo banzembu ya boye, fo Pamela akende na église. Pamela soko ake pe na église ake kotubela masumu ya makambo eleki te. Soko akotubela akosenga bolimbisi na nkolo, akosenga ndenge biso tu tosengaka. Mikolo nyonso tomemaka masumu, to poso nyonso tomemaka masumu, to mwa nyonso tomemaka masumu, ou bien ane nyonso tomemaka masumu. Nazoloba masumu de brendete, me nazoloba masumu oyo ya péché, ya kopéché pe bambisi te, me masumu oyo obuki mibeko ya nkolo. Alors Pamela Shekola, geste oyo asali, ngai Papa Robo ezali geste a féliciter. Pamela Shekola osali pa ya bien. Pongati lelo na kati équipe nationale, namonaki kaka Tania Mabedi aza na talent ya moto na mbunda. Namonaki Cynthia Wadol aza na talent ya animatrice, autrement dit atalaku, pe aza na talent pe ya koyemba muke. Me lokola yo olakisi oza pe na talent na yo, en tout cas naza nango kutu tembe te, naza pe na doute te. Lekechu mwana pe aza na talent na ye ya kobina. Kote koyemba na yebi te. Alors toza pe na Jeli Show oya biso mwana kimpombulu. Ye pe aza na talent na ye ya koyemba na kobina, azala danseuse. Koyemba ata koyemba bien te, me micro na ye tokochango ototom, soki atotom, soki ititom. Ekobima toujours bien. Yango wana geste oyo sali eloko epesinga ezakaka o na lobi na yo. Namoni la baronne
namoni équipe nationale, namoni super talent. En tout cas, maman, continue boy. Na yebi osalaka nango déjà, kaka sikonde tomoni na image. Mais ekozala bien Pamela Shekola. Continue kape kote la biso ba image ya boy. Kobomba kango pona yo mokote. Ba membre église na pasteur église ya Pamela Kendaki na sengi binope merci na muta filmaki. Pambate po asala filmage na kati église babwaka. Pasteur pe aza d'accord. Po Pamela ayemba pasteur pe aza d'accord. Bandimi pe baza d'accord. Yango wana merci na bandimi église wana na ndenge bolakisi biso botiki Pamela Shekola alakisa biso talent oyo mosusu azalaka nango abomba me biso toyebaka te. En tout cas esengo vraiment na ndenge kosakana te. Nga papa Robo na sukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni ama danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a koza ngisaote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.